Shalom, shalom, bana nzambe nyonso, vraiment ngai ndeko na bino, papa na bino, leki na bino, frère na bino, Blaise Nzinga. Donc naika koinvite bino na événement oyo toza nango le 15 octobre na Civic Center ya Pérou awa na Cape Town. Vraiment naosenga bana nyonso tu ya Cape Town oyo oyebi frère Blaise Nzinga na baoyo boyebi nga te, oyo bolandaka nga, oyo boloko bolandanga te, boya vraiment le 15 octobre to célébrer concert oyo ezali na Civic Center ya Pérou awa na Cape Town. Ekozala bien vraiment, toya tosomba babillet na biso, tokutana tokumisa nzambe ensemble. Donc somba billet eza nango kaka 50 rand billet normal, 70 rand eza VIP. Donc boya tokumisa nzambe ensemble. Merci na baoyo nyonso baza kosoutenir biso, merci na baoyo bazosponsorize biso. Donc tokokosana kopesa bango bambote te papa na biso apôtre Kandolo oyo apesaki biso église place oyo tozosala barépétition mpona préparation ya concert. Vraiment merci papa, nzambe azongisa ya mingi. Merci na paster Derek Yayo oyo azali mpe kosoutenir biso na kati ya baprière, tozalaki na meme lobi na répétition. Vraiment merci na couple Derek Yayo na mama Lili Yayo oyo bazali moko ya basponsor ya concert oyo. Soki kolingo sponsorize biso na eloko moko, obengi biso na numero na biso 068 49 23 613 toza wana. Donc groupe Shilo mobimba na frère Blaise Nzinga toza na concert le 15 octobre. Merci na mama Solange Milambo na mosala ozali kosala. Merci na pasteur na biso Maurice. Merci na papa oyo Changesaka na oyo oza kosala. Merci na bandeko nyonso to bazoposte bavideo bastati mpona promotion ya concert. Tobosani te papa na biso mama na biso la patronne, bébé la patronne na kati ya Paris. Merci na président José de Londres. Merci na mama Top Wato. Merci na bandeko nyonso to bazoposte. Merci na Plamedi Pelekwa na bato nyonso to bazoposte bazosala promotion ya concert. Vraiment rendez-vous ezaka moko le 15 octobre tokutani na Civic Center ya Pérou. Bana tu ya Efata Open bali bozanga te, ya Shekina Gospel bali bana tu ya ACK, bana tu ya la louange ba église nyonso to ya Cape Town corps du Christ babito ya biso nyonso tu tokutana le 15 octobre na Civic Center ya Pérou mpona kokumisa nzambe. Babillet eza baplace ebele, obengi biso tokoyela babillet. Bato ya retreat bokeka na église Efata Open bokozwa babillet, boke na Shekina Gospel te bokozwa babillet. Bato ya Pérou bokontakte biso bokozwa babillet. Bato ya South River na église ya pasteur Kandolo bokozwa babillet. Epuis na cité de racheter babillet ezali. Mais soki omoni kosomba babillet kaka le même jour ya concert, babillet mpe ekozala wana. Vraiment nzambe apambola bino, toza wana kaka mpona kokomisa nzambe le 15 octobre balobi soki ozangi okoregrete. Mpona bandeko nyonso baza libanda ya Afrique du Sud na Europe na Amérique partout boza libanda na Afrique du Sud, soki bolingi bolanda concert okoti kaka na Facebook na ngai Blaise Nzinga concert ekozala live kuna. Okoti na page na ngai ya TikTok Blaise Nzinga live ekozala. Okoti na page lisusu ya TikTok ya Shilo Gospel Music live ekozala wana. Donc babi tokutani le 15 octobre bata misika bokozala deside bokolanda concert. Mais biso bato toza na Afrique du Sud, Cape Town, Durban, Joburg, Pretoria partout bosomba babillet boya bokota tocélébrer ensemble bokozala deside. Epuis toza na bandeko na biso ya bacomédien bakozala wana mpona kosepelisa biso neti bapapa na biso Christian Toyambi Jésus de Cape Town akozala wana. Bandeko na biso pasteur patron voici l'homme akozala wana. Toza mpe na bacomédien mosusu bauti deya Congo baza deja awa. Donc tokozwa pose na biso na ta moko boye mpona toseka mwa moke na bandeko wana. Vraiment nzambe apambola bino le 15 octobre kozanga te. Donc yaka benga mama benga papa benga mwana so bandeko na yo boya tocélébrer ensemble après baprière boye tokutani na Civic Center ya Pérou à partir ya 15h juste. Vraiment merci na bamusicien nyonso ya Shilo Gospel Music oyo bazoya barépétition mpo balingi ete mokolo wana eleka malamu. Merci na bino nyonso boza ebele. Vraiment bambote na bino na Medi oyo tobenga James Cooper. Merci na Celeste oyo aza na drum. Merci na papa Meshak, papa Shadrach. Merci na papa na biso Eric Kenzo